deux choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à Opala, 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Et Sengo Kozala sous liboso na bino bomesana kolanda nouvelle tendance télévision P et magazine na bino vérité ou réalité mbote mingi mingi na bino surtout oyo bozota la biso psikoyo P tokopesa mbote lisusu na sponsor officiel ya émission na biso ya Jani Sita Chunga Putu banga Michuri depuis Switzerland et également ba partenaire nyo surtout oyo bazara na biso na nouvelle tendance télévision neti Taboufa tout top modèle qui séjourne à Kinshasa maloriste congolaise Malolo un grand merci véritablement femme d'affaires chouchou Natati là mon vieux Odilon Mapouya exemple à suivre Yama Rachel Mosolongo mon vieux Eva Morina Autriche na Bosanioté Francine Baramoto une plume de plus na Pesope Mbote Eskozolanda biso merci encore mingi mingi na bino surtout pour la confiance au bozo renouvelé matin midi soir pour que nouvelle tendance télévision et Kende Liboso alors tokoma awa na commune ya Kitambo esika oyo makambo ezo beba ezo salama puisque tolobaki impunité esengeli esila na mboka na biso boyebi que le chef de l'état azo telemela penza mingi mingi makambo oyo ya trafic d'influence to mutu moko boye au mizui lokola yondeza au-dessus ya l'état au moment où tu dis que mibeko le konzi mboka na biso conseiller le non congolais nyon surtout azali kaka na même pied d'égalité aza esika mon côté aza esika moko na muninga oya l'équipe muninga aza na été tokokene na Kitambo botala makambo salama awa epekisami kotonga te kasi ndeko oyo atongi deux immeubles na kati ya lupango moko mais regardez ce qui se passe nini oya koma kosala atongi kotongeza mabete construction za pe anarchique te ezanyo surtout malamu mais le plus grand problème ceux qui otongi na psika boye esengeli oyebaka oyetali makambo électricité parce que ozana charge esengeli yo moko zo consommer mingi mingi bakoma kozwa départ unique pour éviter meka ko surcharger commune to ko surcharger les sous quartier mais ndeko oyo ye lokola aibi ki yazami na sema azandeko ya peut-être ya bakonzi o ba ota ekoleka akoma ye moko ko sala makambo sans pour autant ko eba pe pasi ya baninga tala makambo akoma ko sala awa courant awa na Kitambo toza na Bangala juste croisement Bangala na Kasavubu botala neni bandeko bakoma kolela courant et beba makasi ba meka ko betele ba porte ba meka ko solana e meti lelo batikala ko zwata solution T. Yango va se confier qui na micro na biso ya vérité ou réalité parce que tokitaki kuna biso nyon surtout na ndeko na biso Alidor Luye et Tramontina o azali ko chasser ba image kasi bota la réaction ya ba ndeko na biso ya Kitambo tolanda.
ya bangala courant na biso ezalaka malamu banda papa na tonga banda kuna yena lupangu atonga ndaku minene milai mibale courant na biso ya bangala ebeba courant ekomi wenda futuka ekende zonge ko tona persona courant te ko somba makala to somba ka bougie to somba ba mina ba chinois to zo sufri to ko kate yango to sengi papa wana asala départ unique na ye ko courant na biso bonga to zonge denga to sala kili boso ko to zo sufri resala kate to zaba umbute kuti somba makala ya kolambela somba bougie sala ko to zo sufri to zo ko kate ye atongi banda ku minene siko pona ko sala départ unique pona na zo ko kate ko faire souffrir bito ba pauvre ezalaka te mbote papa toza commune Kitambo précisément na quartier Chokela comme nous bozana wa moi toza na on encore c'est na ma parce que SNEL c'est une grande société oyebani partout dans le monde toza na plus de 3 lignes peut-être monsieur ça nous respecter il y a encore des capacités à créer encore ba turbine ba barrage c'est une grande société alors il faut là que c'est la compétence à ça na tout ça là monsieur dans toujours qu'on époque coloniale tu veux pas comme mode de l'estage tu veux pas tu veux découvrir un micro dans le dictionnaire, tu veux pas un mot en entier. Pour le plus français, nous allons s'améliorer. Alors les pommes c'était quoi? L'époque coloniale, on est le belge, le salaire abisso. Ils ont calculé en fonction du nombre de bateaux dans le quartier. La dimension du câble électrique, la section de l'Arabisso. Ils ont par rapport au nombre de bâtiments de l'Arabisso. Alors les logements ming moyen, ils ont un immeuble. Tant que vous avez un immeuble, il faut prévoir charge de intensité. Alors, il faut pas ça la structure, après ça va norme, tant que vous avez un immeuble, il faut prévoir charge de évaluer dans combien. Vous comprenez? Il faut recourir à SNEL. Peut-être que c'est la ligne unique. Oui, c'est la surcharge et compenser la ningati. Vous voyez un peu? Ma konzambo va tout à l'heure sur ce nini. La konzambo que ça y carabo. Bon, pour ce qui concerne le câble électrique, on va retirer la biseau. Tout ce qu'on a mis les autres pays, les bandes de Bangwandi, ils ont plus en argent. Alors il faut que le câble électrique, un peu la section, un peu moins volumineux, moins minéré, on peut supporter la charge de bâtiment, on se fait dans Kitambo. Vous voyez un peu dans chaque départ, tout ça, le bâtiment, on va calculer une valeur et la câble en fonction du nombre de bâtiments. Baby loi d'homme, bien ma cosa assemblée, baby comme ça, loi d'homme. Il faut respecter la charge électrique. Tension sur bimana, intention sur les autres compter. Ouais un peu. Alors ça va améliorer le système de cuivre. On va câble argenté, tu vas minium té. On va marcher moins cher. Non, on va câble à cuivre et ça peut prendre un avantage dans Bango. Même si on va déposer la facture, tout ça obligé pour foutre un. Tout ça la misala est courant. Tant que ça la misala courant, c'est que courant zaté. On fout à SNEL ndengeni. Vous voyez un peu. Peut-être qu'on a ajouté ça. Nous avons Kitambo, le quartier Tikela. Homme n'est pas bien. On a un problème. On a plus un courant. On a soufflé venir à courant. Donc, banda jusqu'au Botama, tu peux tenir le courant, tu peux le courant. Tu peux faire ça, Bangala, Bangala c'est Paris. Tu vas comprendre, c'est comme ça. Pourquoi nous sommes en Mboka? Tu dois comprendre. Papa, moi, ma casse est en retour. Papa, moi, quand tu es wapi, soit déjà sur une année. À tenir l'immeuble, des immeubles. Vous savez qu'il y a des bossos. Moi, il m'a été à tirer sur la deuxième fois. Tu vas casser dans le retour. Donc, je vais déclarer la courant, va celle de départ. On a un souci. Il y a un bébé dans le congélateur. Il y a un bébé qui est belé. Il y a un tombe sur le Naka. Ok. Donc, on a un souci. On a l'État tel sur le Cameroun. Tous les jours, pour un gars, tous les jours pour les autres. La SNEL, ça départ, on va jouer la bombe karaté. Il faut comprendre que bien, papa là, le départ, on sera ma casse retourne on déclare la SNEL pour retirer ma courant, on a besoin de congé en des agis, na combat, tu vivre en courant, sans courant, tu zaté. Tu vas congolais, tu vivre en courant. Pour ça, Congolais, tu vivre en courant, tu prends le courant, par exemple, courant, pour ça, le courant, tu pourrais exalter, tu as la passe, tu es là. Merci. Merci. Quoi, immeuble, bébé, c'est courant. Immeuble au milieu, voilà. Au bâtonnier, au bébé, c'est le biseau courant, la biseau. Courant A, tu es mobilité. Biso to la chaque jour dans courant. Ce qui monte ma bébé où tu vois puis tu sois batté courant la biso et comme si na ndenge ya ki courant pendé baby et baby. On les lit chaque jour pour ça la sous 30 minutes était à pour où me la rater sur qui quand et mbala moko. Pour ça la pas même 30 minutes. 10 minutes, 5 minutes pour recueillir.
en tout cas tolembi asala départ niki na ye babongisa biso bakable batia biso bakable ya bien batika makambo wana bazosala eza bien te oyoka toyaki na mwana papa. Merci mingi na bino surtout bozolanda biso parce que boti kotala ba image et sali biso pasi mingi koleka comment on bande ko na biso na kitambo bazolela mais responsabilité ezali partagée parce que toyebi bourgmestre kitambo na ebité ceux qui oyebi to oyebité mais nous sommes sûrs et certains que oza déjà saisi na dossier oyo mais réaction mon côté au moment où que non peuple to population kitambo bazo souffrir na oyo etali courant ceux qui tozongi na ba construction ezali ba construction ya kala oyo on est la tika d'ailleurs pour na ba courant ba câble ezali batika la jamais ko réhabiliter ngo ezaka ba câble oyo kala kala na ba meka ko changer toko bamba mais na câble ya muke oyo po ebanda susu ko alimenter banda ku bande immeuble obozomona awa eza pasi mingi koleka mais kasi ba chef de quartier kutu tout la mwisi za na ebiti so akenda wapi ba benga ayaka kotala makambo na te pourquoi parce que yebi keno batika la déjà kolia mbongo na makambo esala makambo mais impunité tozo telemela yango ti na dernière énergie mais toko interpeller bande ko na biso ya SNEL boyebi ndenge nini makambo esala makaso qui déjà koyeba ke non ndeko oyo azana charge makasi boye bino bato pesa ba départ unique bino bato connecter bango comment expliquer que boki okende ko connecter charge makasi ya lopango oyo boki ko connecter ngo na kati ya ba câble oyo botala na tunnel boyebi ke ba câble ezika ebeba mais na kati ya bandako na ebité biloko to tikala ngo ka accessoire parce que basa ela bango le souste ba ventilateur et ça la souste ba congélateur bozomona awa et loko mon côté oyo et ça la kale sous ba télévision kutu ce qui match il faut qu'il makai pas ba voisin pour oyeba bon information mboka kutu wana toyebi kutu te ba komaka kolanda ka radio trottoir parce que so bimi na coin oyoka Félix Tshisekedi alobaki nini côté wa ke mwana mboka nani alobaki nini pe ainsi de suite mais to côté le mela mingi na énergie tina suka comment on a comportement ya bandeko oyo tango zotonga ndako il faut prendre ba mesures de prudence parce que oyebi ke mesures sous ezali koyeba bandeko nini oyo ozofana na bango pe tango ozotonga ndako kala mingi te bokomona fe boyeba ndenge ni ya kokanaliser ba mai nyonso tout oyo pona ko éviter ba érosion na kati ya ba quartier parce que komi ndako ya muke esika nyonso batonga kaka ndako ya étage sans pour autant basa la étude ya sol étude ya mulier bazotonga na bango kaka bongo mais biso tozo continuer ka côté melango pasi mingi pona bandeko na biso ya Kitambo mais kasi bourgmestre ya Kitambo tozo senga na yo parce que oyoki kolela ya population na yo oza obligé ya koya mbangu o se justifier to expliquer to trouver solution parce que toujours na même Kitambo na bangala wana to yebi susu mwana mboka moko oya tonga ndako akanga tunnel au depuis on est les tika mais yé à ses porta garant ayaka boye lokola za peut-être na soutien na ye aya akanga mais to mona bourgmestre oya sur terrain et puis opesa ordre ba panza ba construction so basala ki nesika wana ekozala sous malamu kozonga donc papa tengelito to senga na yo osala mbangu kokende na oyo eza souci ya population parce que ceux qui population ezate banani susu oyo ba opesa confiance to ba relaxa misala na yo to komi na suka to ngaki to relaxa bino ba image oyo merci mingi na bino. Vous avez un cas, vous avez un souci, vous en avez besoin comment on a ici kamoko ezali kotungisa ba okipe ko benga na numéro ezali affiché awa to kima na lombangu penza comité na biso to ko équipe na biso mobima pona tina na koza ba image ya makamunyon surtout donc différents coins il y a centre-ville il y a Kinshasa donc il y a ville province à Kinshasa pe Congo mobima so za ba image okipe ko tindela biso to koyeba ko diffuser yango awa to komi na suka pona lelo merci mingi na bino to bozolanda biso sponsor officiel na biso ya Janisita merci mingi tozozela ba promesse na yo merci pe encore une fois de plus d'assistance ya Poupette Lucia O déjà azali na biso awa kala mingi tepe to koyeba komona susu parce que vérité ou réalité ezaka nga mon présentateur te ba présentatrice pe ba ali ebele oyo ba ozala awa ozape na besoin ya kotinda ndeko na yo azwa formation na animation formation na journalisme formation olingi ozana besoin de travailler na presse écrite nouvelle tendance ezali awa efungoli ba branche ebele ya formation ozana besoin otinda ndeko na yo mwana na yo aya ayekola pe musala to salaka
oki kotinda ye oza na besoin de publicité oza na besoin de la promotion ya babiloko oyo ozali na yango okoki koya mbango na lombango pe tokotia publicité na yo ba numéro ezali affiché okobenga pe biso tokoya to tokolakisa yo adresse esika bureau ezali po yo pe oyeba kozala na bomoko na biso nyonso to bo s'abonner encore sur Nouvelle Tendance Télévision culture d'excellence des alaka awa na rendez-vous. Merci mingi na peuple congolais nyonso to à leader derrière la caméra réalisation il y a Jordan Panzo. Au revoir, à la prochaine. Vérité ou réalité?